Bonjour, bonsoir. On se retrouve à Spaga TV, abonné à Spaga TV. Selon moment nini bonjour à émission na biso. Ndeka na sora na bino ke à chaque fois na bandoyanga toujours na ba émission na biso pona ko solola ndenge toyokanaki makambo oyo etali kita pe libota. Kita pe libota ezali eye toujours na bandako na bino. Soki tozosala émission ya kita pe libota ezali mingi parce que ekomi vraiment kosala pasi bamakambo ekomi mobulu na kati ya mabota yango wana biso tosorganize tokotaka na baetandoike na bino mpona toyebana kopartage makambo oyo ezosala pasi. Maman papa badeko ezosala vraiment pasi. Ezosala vraiment pasi. Maman papa bandeko ezosala vraiment pasi. Pona likambo oyo etungisanga mingi. Yango nalobaki na koya to meka mpe ko partager na bandeko nanga bisika nyonso bozali. Lelo na ye penza mingi pona to lobela likambo oyo etali basi ya mabala. Basi ya mabala oyo lelo bazoboma mabala na bango pona mobali apimaki libanda, mobali akendeki kotricher olobi obomi libala na yo. Nayebi te ba mama, nayebi ke esala toujours pasi soki mobali na yo ake kozela mwasi mususu libanda. Ça fait toujours mal. Nayebi parce que nga pena mwasi lokwa bino. Mais na fandi na sali ba analyse pona olobaki. Pourquoi basi oyo baza na ndaku bazalaka na rapidité ya koboma mabala na bango kotika ba foyer na bango kotika bandaku na bango parce que mobali na ye abimaki libanda. Tozo ko encourager yango te, eza pe bien te na ba papa oyo bazo sala keloko wana ki oza na mwasi na yo omeseni bufandi boboti banini lobi obi ye lisusu te oke kozwa mususu. Parce que biso tout ozaka basi. Oza na ye soko moni ke ya ça ne va pas. Papa oza na pouvoir ya komeka un peu kolakisa ye ke mama bongisa sala boye. Kokima ye kokende kozwa mususu kokanisa te ke owana ke kozwa nde aza parfait akokana nyonso don aotikala kosala mabete te. Mwasi yo aza mwasi mutu tu aza na ba qualité aza pe na ba défaut. Mais eloko nga na olobela mingi eza pona basi ya mabala oyo bazoboma mabala na bango po mobali atrompaki ye. Po mobali akende komala mwasi mususu. Mama, nazotuna nanu ba mama. Mobali oyo alingi yo ake kobima nepa ya famille na yo, abali yo, a honore yo, liboso ya famille, liboso ya l'État, liboso ya Nzambe. Amona ki basi wana nyonso te yo ndo oza pe la plus belle, oza la plus femme, oza merveilleuse pona koleka basi nyonso tu. Mais lelo mobali wana bimi libanda ake kotrompe yo. Mais peut-être azaki na posa ko tromper yo te parce que mondo to vandi makambe ekomi ebele ba mama. Mwasi mususu aza wana aboyane libala ya linganeka bibala baninga. Pona kopanza, pona kopepsa ba foya batu, akende pa banganga bapesi bakisi asokoli nzoto na ye atie ba biloko mobali nyonso komona ye fwa lingai. Mobala batabimaki na ideka kende musala ma akukuta na mwasa ndenge wana. Yo kanisi eloko nini roya. Lelo to comprendre te biso basi ezake eza na trois sortes ya bolingo. Mobali musu akokolinga oka pa bima na yo. Mobali musu akolingo peut-être pas profiter na intérêt moko pona yo.
mais eza na mobali mso akolingo mpona bolingo ya solo vraiment bike oyo mwasi na nga navanda na ye nasala na ye vie. Mais yebaka ke soki mobali akomi ti na niveau akobala yo, c'est que mobali wana apesi yo valeur, c'est que mobali wana akonsidere yo, c'est que mobali wana atio le sika na oyo ya bomwasi. Elelo oyoki ke mobali wana akiko bima na mwasi mususu. Apolo bien lokola sali bongo libale sili a tromper ngai. Hey, ba mama o bozo bo mama bana na bino pona mobali akiko zo mwasi libana. Mama na otuna nanu yo na mwasi wana. Nana ko otikela muninga mobali. Nana ko okima muninga. Siko ngelo ke sala nga pa seza nini mwasi libanda ti azolinga mobali na yo. Mama o yo tala nga siko yawa. Ayebi ke yo ozalaka mwasi ya mobali wana. Obota na ye voir même na bana. Et puis bo umela. Mais atali wana te akangi misu. Abi etali ye. Mobali moto ate makasi na changi alingi mobali nao. Mais comment yo kolo mobali? Parce que todo baka biso basi babala c'est que bango ne bakolo mibali. Pour mobali abali yo apeseli yo mbongo yo nde kolo mobali. Nini yo tika ndaku na yo oboma libala na yo parce que mobali wana trompe mais moi ça libanda atikala jamais kobanga yo. Et puis bango bayebaka basali bakati mingi bayebaka va yo kuto yebaka tele mso kuta pe na nzela bopesi mbote. Opesi mbote bonjour maman ça va oza bien ye pas bien bonjour donc opesi ngoma beta zobo opesa nga mbote pete mukolo yo pesa mbanda mbote yo yeba tane nga osala. Mais yo mukolo yo yeba ke izalaka nde ye mbanda na yo olobi esili na kei ozwi bana na yo otiki otali ata vie ya bana na ote mobali yo bobandaki ne na pasi oyo bomoni ba pasi bolobi ke to bundana na vie to koma na place oyo tokomi olingi okende kobandela vie okende kolinga mama mobali ne okende kolinga na libanda ntango yo bomi oyo yo oyo okende kolinga wana mobali nde na trompaka te. Tomoni ata na kati ya babible. Tomoni ata na kati ya babible. Bato bazaki l'homme selon le cœur de Dieu ba trompa. David ikuta kenda ko zanu kutu na mwasi ya soda na ye abomis na soda récupérer mwasi wana. Mobali nature ya mibali nzambe asala bango eza ndenge wana. Biso ba mama photo chaka na mutu c'est pas que so mobali akeko linga mwasi alibana nde alingi otete. Alinga kayo kaka ndenga mesana ko linga yo. Alinga kayo kaka. Siko tango yoko yoka ke mobali alingi libanda. Yo moko bakanda na yo. Des autres na obanda ko sala yango nde ko pousser mobali wana peut-être ke kangama na mwasi wana parce que ye mwasi wana ajo gérer situation omoni ayebi déjà ke yo yebi kuna ezo barder na ndako ye koto azo yamba mobali azo lengela azo tia ekimia ale mobali akomi komona ke refuge na ngai ekomi nde pa mwasi libanda parce que ndako ekomi moto mobali ya otomboki olingi kolambela te olingi kokipe te otomboki lobi ayo lokola sali boy a décevoir ngai akende kaka ba mama bamasa mabala tozwa maturité to tikeloko wana tozo sala ezo sunga te ba mama. Ba mama oyo biso ba mama to bombaka bana 9 mois na libumu mama ozo sanza grippe ozo kalibumu pasi ozo koneka ko bomba mwana no na kati ya libumu china robota mwana wana bimi obandi ko bokola ye depaza bébé azo sanja na nzoto abela mabia sala bo mama wana lelo ezali soute na génération na biso pona nini Mama ozo landanga, peut-être yo za na kawana. Na ebite pourquoi nzamba tenga na motema na ya olobeloko. Ezo sala pasi même babiso o to za pe victime makambo wana. Ozo comprendre. Ezo sala pasi bala biso bazo nyoko ama tozo yeba te to ba parents lelo to koma ba égoïste to tala ka biso moko.
ozo bateke libala nazo boma oyo na sina botile musu bana 5 bana nga 5 yo papa musu akolinga bango lokwa papa la bango ba mama na biso kala banda lo bomona afanya lo binga bana nga na vandeli ka bana nanga nga kuna vandela asu libala te mais okomona vandeli bana na ye mais avandi pena papa pa okenda kota pe libala pe 3 mois 4 mois 5 mois 6 mois mukola kozonga mama yambiye koko na biso anda lo biloko na bi mama mobali akenda kotambola akenda atambola apa ye kozonga abisinga lobi moni na libala ndenge tovandaka na libala ezala te bato bakanisa soki ka ba fleur mobali bozalaka bien makambo nyonso bien te abi basi mosusu bavandela 600 avandeli ka 10 ya bien 90 ya mabe mavanda basi mosusu bavandelaka 20 bato mosusu bavandelaka kaka 30 abi poki na libala oyo vandeli 50 donc 50 ya bien 50 ya mabe eza pasi baza ebele te baza ya kokonte na misapi parce que libala eza eloko ya osakana nango te libala ebundisama mingi ebi bavoleuse de mari baza ebele batondi mokili baobenga bao baza bavoleuse donc yo baovole yo sikoyo ozwi ya moyibi aye koyibela ba moyibi oyenda koyiba zwa na yo nga na kenda nga na tikeli ya moyibi ye zwa na yo ya moyibi na kabele mobali na nga lokolo ye koyiba ye zwa bamama tosala biloko wana te tozo sunga te lelo biso tozo sala boye bongo bano na biso toboti ekozalaka linga ndenge nini mama za su na patience te tango bitumbe ye na libala mama za susu na bo mama te tango ba problème ye na libala ida liboso ya kapa mwasi ya lelo kaka divorce et diable yebi pourquoi azotinda bato baya kolinga bamibali oyo babala po ayebi ke basa lelo bazokoka mibali batrompe bango te bakodivorce bafamille ekokoma instable vie ya bana ekokoma mitelengano elelo oyo tozobuka bafui ya mabe parce que biso moko tozo réfléchir te est-ce que soki mobali na bimi libanda ezotinda oko aboma libala ase kozalaki dine te. C'est que moi, ça libanda wana, aza plus meilleur que toi. Hein? Ma maman, ngana lobaka. Aujourd'hui, ti mukolo mokile okufa. Ata mobali na nga bimi libanda. Na oboma libanda na nga te pona moi ça libanda. Na oboma te. Po ya mwasi nga na mwasi nga siko nga babali nga na ndaku na nga na o gérer na mobali na nga yo siko ki kolinga mobali na nga le nga siko na bomi libala na nga na tikeli yo ye esalema te ba mama to tikeli ko wana tozo sala likambo nyonso to ba gérer kango Bible zoloba la femme sera sauvée en néanmoins à persévérer na sainteté na modestie à la mère mama eza o abotaka mama soko oboti otiki tomonaka ba mama mso aboti abwaki na fula ke na ye o mso aboti akiko bwaka na kalamu o mso aboti akiko bwaka wapi mais ba mère eza bato ba bokolaka mère eza mama aza motema munene o soki likambo ye aza ko supporter akozwa ta mwana ya o ya yeta azoko bokola ye na kati ya motema ne mobimba tozala babasi moko modèle tozala basi moko tozala na kati ya bonzambe fo boyebaka ke libala ebundisamaka toujours peut-être na nzela na biso ba mama lemso okoza mwana mwa makasi ya koloba ke ngana osala eloko te na mwasi libala mais kota ba papa eyaka nango mwa mingi mais tango koya mingi mama azala na mayele quand même ya ogere likambo wana nga nazalaki na ndeko na nga moko nalinga mingi mwana tanga kombo na ye eza te asilika alinga aboma libala na ye alinga aboma libala parce que mobali aza ko tromper et un jour ndeko wana ayepa na nga alobi na nga mama Henriette nalingi nayepa na yo en attendant nakende kozwa ndaku nazala mwa mikolo ana bana et tout comme ça soki nazwi ndaku nakei nayebisaka ndeko wana nayebisi ye mama olingo oboma libala no pona nini
Oh, parce que mbala zo tromper nga et tout. Ok. Sikoyo, mpo mbala tromper yo. Yango lingo bo malibala o na tula kaka eloko moko. Na epsi mama. Mwasi oyo mobali no alingi libanda. Ayebi te ke mbali no aza marié. O ayebi. Ayebi te ke mbali no aza marié na bana na ndako. Mwasi babanda nevi o ayebi. Bon sikoyo ye ayebi ke yo zalaka. Aboyi mobali no te parce que akope ko bo mbali no bi papa tu oza en marié, mwena bimano ezate et tout. Mais aboyi ete alingi amoni ba intérêt na ye. Yo siko muto bandaki na mobali na yo na pasi ti mobali na so mukanda komi kosala bokomi siko bosombi ndaku boboti bozota l'avenir olingo zo mobali wana okabele na facilité yo ke ko bandela vie na mobali mususu oyo yebite mobali wana eske oyo ke ko luka libanda akolinga lokola oyo akopeso valeur lokola o apesa ke valeur. Siko mwasi wana yo tikele mobali po yende nani. Ngabi mama, merci beaucoup Lokola ozo sunga basi o bazanga mibali, bazwa mibali yo zonga mwasi azanga mobali. Yaka kende kozwa bana chambre yango yo kotolana. Mais un jour on regrettait. Un jour on regrettait. Baba mama boyaka mobali te parce qu'a trompé yo. Et ça, surtout comme ça, on a raison moko grave. Te. Basi o basera ba Salomon na ba David. Moi ça zo vanda le msusu na libala o mobala za soki na 700 femmes. 1000 concubines. Oyo mobala na mukola ko yepano eza na mbula nini? Eza na sanza nini? Mais basi ona banda vanda. Nga na ebi ba mama na biso, ba mama kulutu na biso, ba vanda libala 4 femmes mobali moko. Mais ba vanda kitoko. Na nazo ko encourager te, nazo beta lisolo. Nazo bolo ba yonde mutolingi yango te eza bongo te. Tozo lakisa bino ba réalité ya vie parce que lelo tozo mema mokili na ndenge ya mabe. To tika mokili nzambe eza bien ninge kendaka. Obi mbali muso akozala akendeki na yeko sakana. Amonika mwasi mo ba sepesa ke ala ke na ngaka. Siko tango akei akekuta likamo bo mbali bazala bongo. Adinga na sisa na bisengo na ye wana. Yo siko bandi ko tia pression, bandi ko soanisa ye, bandi ko bunisa ye, papa akom yo na ye bokomi binemi, yo okomi ko tindika ene na maboko mwasi wana. Ba mama boye ba mabana bino kufa bino mo mbobo mango. Pona nini ozui kanda ya zuo che liboso muninga kuna alobike ye na obimisa ye penza na obimisa na ndako wana ozuango. Yo pe kote ololo bake ha ye penda ko tikala libanda awa za na place okota te me yo lobi na okende a trompanga okanga bisaka okenda ye ya kota siko ozoluka mobali mususu baba manep sabino secret moko soki okufela okabwana na mobali mususu aye abandi kotala ona liswa mobali akala keloko ni mobali akendela tokoma na moins de chance okuta na sona mobali osala confiance à 100%. Akoma tana liswa mobali akenda akoma ba geste na onyo soto ba fait geste nyonso sala azotala mobali akenda pona nini soka mono za bizaleli malamu lobi mais mobali azazo ba koma tika mwasi abo mais soka mono ba bizaleli moko boye ya mabe aloba mwasi oyo mwasi mabe yango mobali wana kenda so ba kenda pe mibale bia mibale ba kenda po mwasi mabe sikoyo akomi kovana non explique ngapa osala ngaka ndinga sala mibali wana nena omona comportement ne boto vanda te ba mama to réfléchissaka to raisonnaka biso basi lo tozo koma victime makambe belé parce que to cheki ngala mwasi nga mombala osala boye te toza basi to chika la basi vanda na mobali na yo ato yoki ya tricher silika na ndako Mama biso banda osilika na ndako asilika mona papa sombele lopango alandimisi mwasi ya mibale abani na epe yo mtoko yebati yo mtoko bando liesa basi wana yo mtoko lakisa bango
yo moto bandozo soya bango so pe kuno boti yo moko yango moni ba umelaka te mibali bakendaka liboso ba veuve baza ebele ke ba veuve parce que moi c'est ce que lingi avant d'arraner kana mobali wana vandi na ye parce to bisengo bazo vanda mais mobali alingi kaka touche à tout tika ye na ki touche à tout na yo vanda ko souhaiter pe malheur te eza na réponse moko te oyo mutu salo mabe ekoyebi mabe mutu sala yo olobi eloko te eza lokolo beti lisasi ya na motema aloba yango mwasi yango alinganga te yango mwasi yango asalanga zuwa te akomi yo koluka yeba nde soki yo nde tozo trompe ye bamama bastratégie ovanda mabale ezali yango yo ozaka toujours nayebi ke bamama ebele botalanga bokoloba bokofinga menga na ndeko na bino mwasi eloko wana esalanga pasi ntango namona bana biso baosibir baconséquence ya makambo bango basala te yo okotika ye ake kozwa mama mosusu mama wana akomisi ye mbanda okotika bango bake kozwa mama mosusu mama wana akomisi bana na yo bandoki yo mpo kokende bisika okei oki papa mosusu papa wana akomi koviolele yo bana na yo papa wana akomi kobimisela bana no bana mabe boza su na kimia te parce que nini esika olinga kobokola bana na yo na kimia otiki yango mpona mutu moko boye basa libanda fo bayebaka ke ngane na okeye buku na okeye pa mwasi oyo avandisa masolo mwasi kolo mobali bamama nasengi na bino débat oyo tofongola yango bien il faut tosolola bamama il faut topesanaka batoli lelo tovaa na bapoto baparent na biso mingi baparent na bango bazawa te mingi toza biso na biso bagene biso na biso bamama biso na biso bagene mama banini bana biso oyo baobotama awa soki biso tolakisi bango makambo malamu te bakoya kosibir koleka meme oyo biso tozosibir bamama kozala femme seule eza bien mais eza calvaire eza bien te nga na lobango mpona bato so bamona eza bien mpona mbongo mais kovanda yo moko sa mobali na bana eza pasi parce que nga na viva yango eza bien te donc tomeka mpe ko réfléchir sur ça bo commenter bo pesa ba idée na bino nga na koya lisusu na olemba bino te boza ba mama na nga boza vraiment ba mama chérie na linga bino mingi toyeba kotala biso toza ba africaine toti na ba valeur na biso na Congo oyo ba mama na biso balakisa biso ke mwasi ebongi azala na libala na ye na foyer na ye abatela mobali na ye na bana na ye mobali akoki na ye kobima mibali babimaka na bango bamama mibali babimaka ye bamama na ngai bolimbisa ngai azuma problème technique ya mibali babimaka na bango mibali bakendaka kepe asali me tanga mukomzo ofanda lebi naoluka nini un jour nakutanaka aussi na problème moko ya ndenge wana ezalaka penza na kati ya libota na nga moko ndeko na ngai ya mwasi tozalaki na ye mobali na ye ake Congo ake kolinga mwasi na Congo tanga alingi mwasi na Congo mwasi na ye ya awa akomaki na ba inquiétude kenini mobali azotrompe na Congo et tout libala wana ekotaki bulu yeki ndeko na nga na lobi il faut abomaka libala azui mobali azui telefone na mobali na ye ya communiquer na oyo ayeba message wana mwasi azotinda ye azoyoka makambo nyonso bazosolola ya nakenda pa ndeko na nga nakutanga bi wow boye nde nayebisi ye problème ni abandi koexplike nga ndeko no asali boye nayebisi ye mama olingi okufa oza na mposa okufa
O po aninga bi. Pourquoi on communique téléphone mobile na yo, on connecte ngona ya yo pona tanga o solaka na mwasi wana yo kaka makambo. Olingo mi boma. Ngabi mobali soko moni abanda ko tikelo téléphone o tikelo sur téléphone tazo protéger yo. Ayebi ke ba bombe eza na kati ba bombe anatomique eza kuna ba yana na ba benga ngoni na ba na ebi te ko te ba arme ni eza kuna na kati po soko zo zwa ngo mikonyo so kufa. Ngabi kosala ka bongo tie. Ote il faut na ko ngabi siko soko yoki ozwini. Ozwini ngabi tout d'abord déconnecter na téléphone na ina oya yo. Na yebisi yenga lobi ma chérie. Mibali nzamba sala bango bongo batambolaka. Mais yo osala vite. Mobala lingi okana bo jeunesse yo surtout abali yo ayena na mboko yo ationa ndako bando bota bana. Lelo komi na bon quelque bana mibale misato lingi ko ma femme seule. Ofuna ko ma femme seule. Ngabi oyiye ana poto mobali no azaka soin na yo na bana. Yo moko to lobaki azoka soin ndako makamnyo surtout. Lelo na mona ka soki na yela ndako na bino mobali na uchi musala ele kala magasin bana bazangi bo akia sombi ayena na butu mona sali crise voiture boke urgence mobali osoka longwe ya yo akomi ya mwasi wana oza sûr que tango bano za ba urgence a butu mobali wana bando bima bisika za bando ya umema bana no hôpital na tula ke question oza sûr mobali otango bokabwana uchi musala obenge leka bokende kozwa bana aosala tala mibali basala ka mingi pona bolingo basi na bango epi ya bana soki na mama azali sute akomi na mama mususu bana bakomi na danger ngabi yaya omoni celibat eza bien na butu tango matili kola mbete oluka pongisa mobali obi passe sala ozo luka pongi oke na gauche oke na droite. Ok na gauche, ok na droite. Mais si vous voyez na mbayi non na mbeto. Ata moi ba blague kaka. Moi li solo bo solo la. Mo atika nga. A beto lo li solo yo lala ki ozo ka li solo lali lo kwa ba oberse yo. O nikisa mninga bo o so lali. Na on lo ba ngamo longo kula. Ali. Yo po lali. Et ça la bien. Mais ko za femme seule. O vanda bo bana ba côté na ba chambre ba simba téléphone ba ordinateur yo tika yo mona salon na TV. Ya. Banda course nyonso tu ya ndako yo moko kende ko sala course ndako kende ba rendez-vous kende kayu kende ba classe abana kende yo moko okoka yo ya poto ya ndako alibala mbala mo mbala osa elo nyonso kabi ya butika bajeko moi sona na tuli ngabi moi sona za na kini ayebi ke mobala zolinga na poto abala azape na bana mais pourquoi aboyete pona yo aotala pe vi na ye pa dinga ya poto ndenge yo ya poto. Aouta la vie, est-ce que yokolo mobali olingo divorce comme ma femme seule poti ke mo so ba futele petit ke ya poto ngabi mama boni boyko na yebisa e makambo aouta la ngai tellement que la vérité muso na lo bande amo ane ozo kotela ndeko na ke pepa ndeko na ngana mse yo pe nini yango boy basi yango belebe sa bon tona famille pauvre tona mbongo to moi muso ya ne oboti bana ba charge yango na kini kuna pe charge za o baksa moi c'est ça nini alors moi ça mbali ba commerce ba swana o yazo lo bana muninga akotela kayo o paso ba muninga akotela parce que na lo bana bango ba vérité peut-être yo bomali bana no posanga muto peso a oyebiso makambo nga na oyebiso mobala parfait azate o mobala mwasi moko na yo ka ba c'est faux. Mobala koza la linga koloko la kufa. Ma okele na akuta na kena mboka moko ba se retrouver ye moko. Amone loko osala te na lukata momi moko. Azoki momi po peut-être ami se payisa kaka. Metanga okele paf akangami. Mais yo siko olo sala effort olongo la esika mbala keno yo komi ko zongisa na maboko wa mutu wana kene na okuna zwana oye ngakutu na lingi na ngali sute mama lelo toza ki ba jeune tozo koma ba mama lobi kuna to koma makoko to kanisa te ke peut-être tozo mona lelo za ma beauté na ona nzoto eke nga kutumbala ko sakana ngate to tikelo kwana mubala sakana na mutu te soki yo moko lingi ba sakana te
yo moko no komitia na valeur wana mobala bimi libanda vanza mobali no bando c'est pas pour que oluka nini reprocher nga eloko nini nasala ya mabe oyo sepela te bamama lelo boboma mabala mpo mibali babima mais ozobosana ke lea mosusu oza cause ya kobima libanda ya mobali na yo po basa mabali ebele soki asa bali mobali akomi ya ye mpo na ye esili mais yebaka ke mibali bazala toujours na besoin mona mwasi na ye neti kaka mokolo ya liboso alingaka yo mpo bolingo wana epunzwaka mama toswaniaka babolingo okokende boye na mbetu olatelaka mobali bakimono moko boye olataka robe de nuit moko boye bizarre mobali otala boye ne elenge esili ansambelaka ye wana poto surtout awa wana poto mboka biloko okenda mbetu boye ofomona teni mwasi alali nango na mbetu lokwa moto okigere oyebaka te mobali no ntango nyonso tu fo asalela kozuwa aye na ndako yo kendeki wapi yo otu wapi nana ngo ayaki awa mpo na nini akokuta oke oza kaka bien ofandaki na osali misala na oyebi ke mobali na ngo azoya kota na salle de bain sokola tia mwa stike otie mwa parfum ovandi na yo na kiti yaya ozwi mwa verre na yo soko omelaka verre soko omela jus otie na verre otie mwa 2 verre otrompe ye kaka ata na mwa 2 verre wana ozomela verre mosusu nana yaki te toyaki na mopaya moko ya kotala nga mpo na nini mobali azalaka toujours abi mais naomona mwasi oyo akoma omela kotia ba 2 verre boye seke akoma ozela mutu mais yo oza wana soki olingi obima otie periki otie maquillage tala kitoko ozongi na ndako oboki periki suki lokola manyuka mobali akokutoka wana dégoût bamama na position kolala na mbetu soki okende kolala liboso ya mobali il faut koyebaka position nini na kolala na mbetu baposition mosusu ya mbetu mpe esalaka ke mobali azala excité azala na posa na yo okolala boye olali na position ya bien te otombo lokolo soki ndenge nekwa moto akotika boya binzala makambo ninga na omona awa nelenge eza te bamama donc sikoyo ndenge eza wana fo boyebaka ke soki mobali na nga abimi libanda eloko nini etindi mobali na nga abima libanda donc c'est ça mituna mpe fanisa papa sola na ye papa nini nasali yo bapapa mpe bozalaka na mitema koyebisa bamama soki likambo eza bino mibala banoire bolobaka te ozokufa nango na motema mpo na nsima osala nini okende kotrompe mwasi ya bato eza mabe donc nasengi na bino masolo eza ebele tokone kosolola baconseil eza ebele bamama libala baswaniaka ngo epuis soki omoni mobali abimi libanda avozwa décision solola na ye loba na ye ke fongolanga motema kaka ndenge tolongola bilamba totikala nde mama bota biso fongola motema kobombela nge eloko to soki na défaut to naosala eloko moko ozosepela te papa yebisanga na bongisa olakisi réalité ya mokili olakisi ye bana ozongisi ye na nzela bozalaka mpe na vie de prière mobali no abimi tiaka ye na maboko ya nzambe kokata te ke ndenge obala monde éternel ebetela o maboko touti na bafamille oyo basala bamaceremonie ya ndenge na ndenge na ndenge balingaka bana na bango na bamariage te yo sikoyo nzambe asala ngolu obali banda obala oyebisi seigneur bayo nasi nazwa mobali nazalaki na besoin ya libala te bamama il faut kobondelaka mikolo nyonso nzambe asala otiki mobali na maboko ya nzambe nzambe abatela ye aépargne na basi nyonso ya mabe makila na ye so ezinga ye bamonaka ye te na basi wana oyo balingaka kobebisa bafoya bato soki olingaka mobali na osala yango mama nalingi bino mingi tokomonana lisusu kaka na kati ya émission na biso kita libota po mingi ya koloba ezali bosabone bamama bosabone bopartage émission oyo ekomela bamama nyonso bisika bazali oyo eza ndeko na bino mama spaghetti kaka ndenge nayebisaki bino ke nazalaka wana toujours mpona bamama na nga émission na bino kita
pe libota yango wana boyamba bopesa ba idée toko développer ezaka pona bolamu na biso ba mama na sali yango na kombo na Yesu. Merci. Ciao.